Bobina basango mususu boyeba que association sans but lucratif Asbel oyo babengi collège de technocrates bango basanganaka pona ko réfléchir na makambo oyo etali po mboka na biso ekende liboso bayeba ko organiser une conférence et salimaki na funa kasi bosimba ko ezalaki sur la métrologie pe ezalaki sur la normalisation bozwa te kolanda ndenge nini elekanaki Erika. La normalisation et la métrologie en République démocratique du Congo, enjeux et perspectives. Yangonde ezalaki mama na likambo oyo collège de technocrates baebaki bongo na ko organiser mokolo ya vendredi 9 octobre 2020 na ngonga ya 9h bosimbako esalemaki bongo na hôtel La Bonne Auberge wapi na Saint-Christophe na Funa limité. Kasi ya kosimba ezaliki orateur ezaliki bongo monsieur Bertin Tumba Bululunde ayebaki bongo ko exposé sur la normalisation et la métrologie en République démocratique du Congo, enjeux, défis et perspectives. Kasi nanyon sonengo elekaki na kimia batunaki ba question pezanga kité. Boyeba ko modératrice ya conférence o ezalaki bongo madame Angèle Makombo kasi na suka na yango bondimelanga boyoka ndenge nini bakambi balobaki boye na micro ya Erika Info. Vous êtes dans le commerce par exemple, il y a des gens qui sont appelés à encadrer l'activité commerciale. Ce sont ces personnes qui doivent donner le fondement du commerce. Or, le fondement du commerce, ce n'est pas seulement donner une marchandise et puis recevoir l'argent, mais il y a aussi les règles, l'organisation de ce commerce. Et cette organisation doit être faite par des personnes qui ont en charge le commerce, en faisant par exemple la normalisation. Boyende ezalaka en tout cas esengeli ba Congolais basangana pona koyeba kokanisa malamu na tina na makambo o esalaka ke mboka ezala développer likambo lokola o etali normalisation ezali malamu pote ya solo mboka na biso eyeba kotambola na ba norme mikili ya poto soki ekenda liboso. En tout cas, nyonso ezali bien calculé, nyonso ezali bien normalisé, pe likambo o etali métrologie balobi bakotika yango te esengeli balandela yango tina suka po ete Congo ezali na posa ya batu ya mayele po ete ya solo bamema makambo ya kitoko na RDC. Biso tolobi qui cherche trouve Erika.